ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wasi yo ntwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tukwa kwa yelemvu se ye mwani chata mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana petata mulimo santo lelo tozalina mukolo na yenga oyo tata nzambe asengi biso topesanga mubimba epai na ye tolandi matei na biso bana na mabondeli banzembo pe mukolo na lelo na biso na lingomba etata mulimo santo tata Simon Kimbangu kokanisa na date oyo le 26 juillet na 1963 ebandeli ya etero koyekola awo na kati na Yerusalemi likambo ya tata nzambe nkolo Yesu pe tata mulimo santo oyo bilaka epesa malaka na mama mwilu na le 12 avril 1959 ete ilo munene kosongoma awo na kati na Yerusalemi ezali na ntina unu mbambukulu amoyo muna nsilulu zina za samama mwilu vodiambu dia nzambi sida longo kwa na kusikola ya mfumu wetu Yesu Kristo itata mwanda velela batata kabavila kana kodiambu dina mumona ndongo koloza diambu da tata mwanda velela kadi sitakisana vomi kwiki zitwenena kansi katwena baziku kako muna diambu da tata mwanda velela idiao mama mwilu wasansilu vosikola sikia zibuka mu Yerusalemi ndongo kolo ya diambu ya nzambe ya mfumu wetu Yesu Kristo ida tata mwanda velela tutanganga muna nkanda nzambe tutangulwanga muna ntanguza wonsono boba wonsono basoneka diambu da tata mfumu wetu Yesu Kristo baluka boba wonsono bamatai kwei babakidingi ndwenga zina kwa mama Maria ngudi ya mfumu wetu Yesu Kristo kadi yani wavua mwana yani zei mwana bweka utukila bweka santukila mama Maria nkulani ya wonsono nkyama vanga kavanga idina mpeda moneka kwa mama mwilu tikahangila kwa masemetu yo tutangilanga nkunga vondio mama mwilu bika katambula nzitu swani kadi watoma sansa bana alobi mwa mingi na Kikongo boba ndeko na biso mingi angola bazo comprendre te makambo nini zakoleka na kati na Yerusalemi dati ya lelo bino batata pasteur batata mselo bamama batei pe biso pe bandimi tango tokotanga ka Bible tozali koyekola eke makambo mingi oya nkolo Yesu nani mutapesaka mbotama pe kokola na ye makamu sinyoso ezali mama Maria pambate azalaki mama oya botaki kolo Yesu
yango pesa kumonana lelo yo na mama Mwilu toza kumona eke lelo toza kokanza le 26 juillet ndenge mama Mwilu alaka kana le 12 avril na 1959 ndenge apesaka ba carte eke bino topesi bino ba carte kasi na mikolo koya likambo tata Molimo Santu bokoyekola yango totali malamu histoire ba papa mingi tozwili yango na mama Mwilu yezala papa Kisolokele papa Dialunga na pe papa Diangenda Kontima mbe yende mtazwaka mukumba wana donc kolakisa ndenge mama Maria asalako na tango na nkolo Yesu yango pe mama Mwilu asalaki na bamvoala misato lelo yo na le 26 juillet na 1963 kelasi wana efongamaki batata papa Kisolokele papa Dialunga pe papa Diangenda Kontima bakanisaki likambo yango eke ezalela ndengo wana bakoki kolekisa te elaka oyo mama Mwilu oyo apesaka yango lingomba tata Molimo Santu makambo mingi tozali koyeba grâce na mama Mwilu azari ezalaka te na likambo tata Nzambe azari ezalaka te yango eza na ntina ya koyekola koya na école biblique tango tokoyaka na école biblique tomikitisaka ndenge tokotaka na ndako ya Nzambe tokobosanaka makambo nyonso ya libanda te ndenge pe toyaka na Yerusalemi mpona kozwa malamu tozalaka petwa tokanisaka susu makambo ya mokili te tomipesa mbela na tata Nzambe nkolo Yesu tata Molimo Santu po tokoka kozwa oyo esantu na tina na litei na biso ya lelo tokola tolobi yango kelasi école biblique yango lelo batangeli biso bikateli surtout na biso banganga Nzambe oyo toza ko préparer année prochaine le 12 avril 1959 dans l'an 2027 ndenge balobi ete biso banganga Nzambe tobongama kobongama wana kopesa lukumu na likambo oyo mama Mwilu atikalaki kolakela biso oyo ezokopesa pe lukumu na kati na lingomba to éducation kati na lingomba oyo batata balembi te batikali kolakisa biso lelo na papa Simon Kimbangu Kyangani na message ya papa Simon Kimbangu Kyangani mpona lelo na lingomba ya tata Molimo Santu na mokili mobimba yambo alobi ete tolemba te na mabondeli tolemba pe te na kati na misala ata kocholama kofingama kotukama ekomi ya mingi na kati na lingomba pe na kati na lingomba tata Molimo Santu hypocrisie tokomi nango mingi kasi toyebaka ete likambo lisese oyo papa Mfuma Longo papa Diangenda Kontima apesaka biso na 5 mois tango likama emonanaki nzoka nde ezalaki bolingo tata Nzambe na lisese wana tokosenga batata pasteur na etunda tata Mokonzi ya Bule papa Simon Kimbangu Kyangani papa Sylvance
Papa Ilebe, pe Papa de Gaulle, bon matakal kolo. Liloba Papa d'Angenda Kontima, lycée Senaye, en 1989. Et monana qui était le kamana tango yoko monana, bolembo e kota kina biso bandimi. Amabondeli, koloba ete toko kendeli susu mkamba te, kamba nini ezali kuna tala makamba ndenge ezali komona na esoki nzambe aza kuna pe bolembo wana mabondeli pe ekotaki na kati na misala na kati na Lingomba ekitaki na ndenge ekosalemaka bolembo ekotaki kasi Papa d'Angenda alobi ete solo tozali kofingama kotiolama na likambo oyo tata Molimo Santu azwaki exemple Papa d'Angenda nzete tango oloni nzete oyo ekobotaka mbuma ya kitoko oyo ezali elenge na mutu nyonso nzete wana ekozalaka tranquille te na ndenge nini ete bamsusu bakobwakela yango mabanga wete azwa mbuma oyo aza na yango posa ya kitoko bamsusu bakobeta nzete bakobwaka nzete po ete bambuma ekweya bakotika yango tranquille te kasi oyo eza nango ebotaka nango oyo ekoki kozala utile na batu wana bakokipaka yango te bakosimbaka yango te biso to Lingomba ya tata Simuki Mbangu ezali nzete oyo ekobotaka mbuma oyo elingami na mutu nyonso kasi mibeko ezali mpona kolia mbuma wana azwaki ndakisa bambuma nyonso ya Yerusalemi okoki kobuka yango te faut autorisation na Papa Mfuma Mbanza kopesa autorisation bobuka mbuma po bato nyonso balia bopamba te soki bopesi nzela mutu nyonso abuka na ndenge na ye ndenge alingeli oya kobwaka libanga mbuma oya kotela yango nde baliaka ya mobesu mwayibolia yango ezali te ebwakami mususu akobeta nzete akozwa kaka peut-être mbuma moko ya kotela okomona 10 nyonso eza nango nanu eteli te nanu ekomeli te ebwakami nango yango esengeli na mibeko yango Lingomba pe esengeli na mibeko Lingomba pe esengeli na mibeko soki mibeko ezali te Lingomba ekotambola malamu te yango likambo Papa Mfuma Mlongo Papa Simuki Mbangu Nkianga na lobi topesa lisese wana pe toye kokanisa tozana na sanza ya juillet toza kokanisa toujours mais milulu oyo elekaka na tango na mois de juillet et 8 juillet en 1992 awa na kati na Yerusalemi tango sango ya elonga ya Papa d'Angenda ekomelaka biso na Yerusalemi tango Papa Mfuma Mbanza azwi yango mpona koannonce na biso nyonso bandimi tozolaka na nkamba ye alobaka ete nguba soki elonami te mwaye bososola ete nguba oyo ezali ya kitoko ekoki kobota to ezali ya kokufa po ete eyebana
il faut elona mana mabele yango papa mfuma longo papa diangenda kuntimatika kabiso poete nguba ya kitoko tango ekobima poete servir biso nyonso wana na lisese wana ya papa mfuma longo njiete oyo ekobotaka mbuma ya kitoko ekolinga makate na bangumia po bamba te bakulinga ete bamizwila ndenge balingeli nzoka nde njete wana ya mbuma eza na mipeko yango topesi bandeko na biso batata pasteur balembolola biso bible elobi nini bachapitre wana papa mfuma longo papa Simon Kimbangu Kyangani apesi biso topesi bino nzela. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu, merci nkolo na kopesa biso maloba na ntina na yenga ya mokolo malelo tolandi liloba nkolo a introduit exhortation ya mokolo malelo. Le chapitre oyo apesaki biso tozali kotanga Matthieu Luc chapitre 6 versets 43 à 46. Luc chapitre 6 versets 43 à 46. Tokoki pe kotanga ngona Matthieu chapitre 7 versets 17 à 20. Matthieu chapitre 7 versets 17 à 20. Totangi na Luc na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santu. Nzete na mbuma na yango nzete ya malamu ebotaka mbuma ya mabe te mpe nzete ya mabe ebotaka mbuma ya malamu te nzete nyonso eyebanaka na mbuma na yango babukaka mbuma ya fiji na banzete ya nzube te mpe balongolaka mbuma ya vino na banzete ya basende te moto malamu abimisaka makambo ya malamu oyo ezali na motema na ye moto mabe abimisaka makambo ya mabe oyo ezali na motema na ye pamba te moto nyonso abimisaka na monoko makambo oyo etondi na motema na ye na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santu na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santu tolandi l'exhortation ya mokonzi ya mokolo malelo ezali kolakisa biso ete babwakaka kaka mbuma to babwakaka mabanga na nzete oyo ebimisaka mbuma ya kitoko ezali lisese ya bakoko na biso na Afrique yango na to contextualiser yango na litei oyo nkolo Yesu apesaki na bantoma na ntango wana la teme oyo tata apesi biso tolandi nkolo ndenge alobi ete tata mokonzi abule mokonzi lingomba asi asali constat na ye to resume yango na makambo misato constat na ye ya liboso ete tolembi makasi na mabondeli tozali kotia matoi mingi na bilobaloba tozali komipesa mingi na kotuka to na masenginya ya bato ya mokili mpe bozali kolembisa misala na kati na lingomba na bakonstant misato yango etindi mokonzi abule mokonzi lingomba na kopesa biso lisese oyo alobi ete babwakaka mabanga kaka na nzete oyo ebimisaka mbuma kitoko oyo bato bakoki kolia bakolinga kolia ngo na désordre sans ordre no okande soki basali ndenge wana ekopesa résultat kitoko te elingi koloba nini kolingi kolimbola ngo na bokuse ete bato oyo balongaka na misala oyo bango basalaka bato oyo bazali na valeur monene to baza mutuya na musala oyo bazali kosala na miso na bato oyo bazali kosala musala ezali komona na mpe bazali kolonga na yango bango wana bazwaka bakritike ya ndenge na ndenge
ezala à gauche ezala à droite bazali ko critiquer bango mingi yango na français balobaka ete on ne critique que ses propres faiblesses mutu wana azali ko critiquer makasi mais soki bapesi ye mosala wana akoka kosala yango mpe te mpe akosala yango te yango wana batata bamama litei ezali ete lokumu ya mutu ebendaka lokunya mingi réussite ya mutu elonga na ye na mosala azali kosala ebendaka bangunya mingi mpo na ye elingi kozwa ete bakritike oyo tozali kozwa yaki ezali kolakisa biso ete mosala tozali kosala eza mosala kitoko mosala tozali kosala ezali komonana na miso na bato lokola nzete ndenge tolobi ete oyo ebutaka mbuma kitoko yango nde babwakelaka mabanga kasi tomonaka nzete ata etandami na nzela oyo ezala ebotaka mbuma kitoko te oyo ezalaka peut-être ebotaka pe te okomona bana mike to na mikolo na se ya nzete na te to mabanga ebelebele na se ya nzete biteni ya nzete wana ezalaka te parce que bazotia yango ka te po te ezalaka na ntina te yango wana mpe ezali ndenge moko na biso na ye tozali kosala mosala soki tozali na lokumu te bato nde batiaka biso ka te soki tosalaka mosala kitoko te komona na miso na nzambe mpe na miso na bato nde batiaka biso moto te nde bakritike nyonso oyo nde tomonaka yango te yango wana batata bamama biso bato toyebi likambo yango bazali kosenga biso ete tolemba te tozala plutôt makasi tozala plutôt fier ete mosala tozali kosala ezali malamu yango ezali kopesa lokumu ezala na molimo ezala na bonzoto yango wana tolemba te me tozala makasi totombola mosala wana alors yango wana lokola remarque ke mabondeli ezali kolemba ezali susu kitoko te ezali su faible eza faible kati na biso yango wana tindi biso ete solo tozala mabondeli makasi mpona nini tozala mabondeli makasi mabondeli ekopesaka nguya na motema ata otondisami na babosusi tomonaka yango soki tokomi na pai na bato oyo bakufeli ndakisa baza na baproblème ebele consolation na ye ekozalaka ntango yo kopesa ye libondeli okomona motema na ye ekiti yango tozalaka motema makasi po te makanisi na biso etambolaka te to matoi na biso eyokaka makambo oyo ezangi ntina libondeli ekopesaka motu courage meme nzambe ayebisaka na Josué ete azala courage mpo te libondeli ekopesa yo makasi kati na yo mpo ete bolembu to mawa to makanisi oyo ezali kotungisa molimo na yo ezala lisusu te elongwa libondeli ekopesaka biso mayele mpo toyeba kozwa badesizio ya kitoko nazwa desizio na ngai te nzela oyo na pona eza ya kitoko muntu to basongisongi to masenginya ekokolongolaka na nzela wana te sengele tosalaka makasi wana yango na mpe papa aza kosenga na biso ete bandeko na biso balembi deja oyo bazali na bolembu esengeli biso oyo toza makasi totelemisa bango topesa bango batoli ya kitoko mpo te mosala ya nzambe ekende liboso ndenge apôtre Paul aza koloba ngo na Romains chapitre 15 na verset 1 ti na verset 3 ete baye bazali makasi basimba baoyo bazali na bolembu mpo te tozongela misala tokende liboso pate oyo nyonso bazali koloba oyo nyonso bazali kosala nkolo asila kolonga papa simuki moko asila kolonga bamvoala basila kolonga kati na biso na ntina na musala oyo ezali na songi moko te ezali na litei moko te kokotuka biso po elembisa biso parce que bango basi bamemela biso Jacques wana musala yango ezali komonana ndenge tozali kolanda yango poto tika pote mukoro ezali mukuse na Matthieu chapitre 7 verset 19 Matthieu 7 19 balobi na biso epasola esi etiami deja na se na nzete oyo kobimisa mbuma malamu te bakokata ngo mpe bakobwaka ngo na moto baye nyonso basi bayebi te bango basila kobebisa bango basila korate nguya oyo ya molimo santo bango nde bazali na songi bazali bazimbisi oyo bazali kolembisa biso na mateya mabe po te biso na bango tokokana tokweyisa libula oyo bapesaki biso tobosana te lisese ya bana misato oyo bapesaki bango ndoto na tata na bango mpona bamale misato bakende kozwa likolo na ngomba
bapesaki bango toli bakomisa yango na ndako nde kuna bakomona bomengo oyo ezali kuna na kati. Alors biso tosi toyebi mayele wana bapesaki biso ete kulutu oyo aza liboso abebisaki atie kalpota akweyisa leki, akweyisi leki ya mibale me leki ya misato akweyaki te. Biso tozala leki ya misato mpo ete mosala oyo maloba songi ekokokweyisa biso te, ezala liwa, ezala pasi, ezala bozangi, ekokweyisa biso te, ekabula biso na bolingo na nkolo te. Ndenge apôtre Paul parle dans Romains chapitre 8 verset 32, ekabula biso eloko ni okabula biso bolingo mpasi kolela kozanga bolumbu yango te. Donc tozala plutôt makasi pote na suka likambo oyo nde tokoyeba nani akolonga, mais elonga na biso esili deja komona na misu na nkomona tata na mwana pe tata Molimo Santo nkolo na telego. Merci papa pasteur. Papa Elebe. Merci Nkolo pona maloba. Na komona tata mwana tata Molimo Santo. Mosala na tata Nzambe soki epesameli yo eza na bakritère misatu qu'il faut respecter d'abord. Mosala yango il faut osala yango na esengo. Yango nde ezali kolakisa ete ondimi mpe elikia ezali kati na yo solo. Mosala na tata Nzambe basalaka yango na esengo, basalaka yango na négligence te, basalaka yango na esengo. Ya mibale mosala na tata Nzambe basalaka yango il faut osilisa yango. Tango yo bandelaki mosala il faut mema mosala wana te kino na suka. Ndenge ekomami na Exode chapitre 20 verset 9 ete okosala mosala na yo mikolo motoba mpe okosilisa mosala na yo nyonso. Soko bandeli mosala na tata Nzambe okotika ngo na nzela te, il faut osilisa mosala nyonso kino na suka. Pona nini? Pozwa lipamboli. Et puis de 3, mosala na tata Nzambe il faut sala yango selon ba norme, et puis mosala wana il faut okokisa délai et salama dans le délai. Ndenge epesameli yo il faut sala yango dans le délai oyo epesameli yo mosala ya tata Nzambe. Yango wana tokoki komona yango mpe na tokoki kotala yango na Exode chapitre 39 verset 43. Tango Nzambe apesi mosala na bana na Israël, alakisaki Moïse misala yango ba tabernacle ba nyonso wana ba tente ba misala wana nyonso po ete Nzambe azala na bango elongo. Apesaki ye mosala. E bana na Israël basalaki mosala yango. Et basale les artisans et ba oyo bazali kopesa ndenge biso tosalaka ntsensani bazalaki kopesa mabonza na bango nyonso na esengo, et puis kutu balekisaki au point que Moïse alobaki non esi ekoki. Donc bazalaki na esengo ya kopesa mabonza pona mosala wana esalama, Nzambe azala na bango elongo. Yende moto abibisaki bango na Egypte pe akamba bango te kino na accomplissement ya promesse bakoma na terre promise. Et ezala baptisan ezala boye bazalaki kopesa mabonza, bazalaki kopesa babikateli, bazalaki kokokisa yango, bapesaki yango na esengo. Et puis c'était fait selon le délai. Et puis Moïse ayaki vérifier si c'était fait selon les normes ndenge lakisamelaki ye. Moïse asalaki vérification ete eloko na eloko esalami lolenge esengelaki yango esalema selon les normes, selon les directives. Petango ya amonaki ete esalami lolenge wana kotanga yango na jeudi na Exode 39 verset 43. Tango ya amonaki
a salami exactement selon les normes, selon qu'est-ce que Moïse a fait? A pas molaki les artisans, basali. Ndenge tosoli komona ba volontaire bandeko mingi bazali ko sala musala na kati na nkamba, bazali ko tonga na bisika nyonso to bazwaki mapamboli. Et puis Moïse a pas molaki l'ensemble du peuple d'Israël. Boye bazalaki ko pesa makam. Voilà la bénédiction beaucoup kozwa okaka na nzela wana. Alors, Jérémie dans Jérémie chapitre 48 verset 10, alobi alaka mamabe moto ya salaka musala na nzambe na bolembu. Alaka mamabe parce que musala na nzambe ba salaka ngo na négligence te na bolembu te. Il faut sala yango na courage nyos. Même pour tout ça, la musala na nzambe na courage nyonso na esengo nyonso tout selon les normes etc. Ndenge biso tolobi et ndenge pe collègue auti koloba tout de suite il faut sambelaka makasi kolo Yesu alobi na biso yango na 1 Thessaloniciens chapitre je crois 5 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 17 alobi priez sans cesse. C'est-à-dire, moya azali mondimi azali na kati na mosala na nzambe asambelaka na kolemba te. Priez sans cesse. C'est-à-dire que votre esprit doit être toujours tourné vers le Seigneur. Kobana tongoti okobana kaka kobanza banzaka toujours tourné vers le Seigneur. Tango mosusu ozali koyemba, tango mosusu ozali kosambela, tango mosusu ozali kokanisa liloba nzambe papa alobaki ozali toujours vers le Seigneur pour être ozala emporté na ba distraction te, na ba zimbisi te, na ba réseaux sociaux, na makabazanga ntina te. Pona nini? Priez sans cesse. Toujours tourné vers le Seigneur. Liloba na nzambe ozali na yango et puis ozali kosabela et puis ozali koyemba, vous êtes toujours dans la spiritualité. Okoki kosala masumu te parce que na tango ozali kosambela lolenge wana na makasi masumu ezali kokibaka molimo ne kozala toujours na moto. Yango na nzambe alobaki ndenge collègue alobaki na Josué que ce livre de la loi elongwaka na monoko na yo te otangaka yango. Et puis Dieu ajoute omeditaka makambo ezali na kati jour et nuit, c'est-à-dire sans cesse. Jour et nuit ezala moto ezala moi ozali kaka kobanza makambo oyo Moïse atikelo le livre de la loi elongwa na yo te. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Okoloma kaka na makambo nyos oyo yo okosala. Batata ba maman bazimbisi bazali kobebisaka mosala biso tala kaka depuis 1921 nkolo Yesu apesi biso apesi liloba le 5 avril 1921 alobi nkama oyo ezali Yerusalem na sika. Alors Maman Mouila lobi ndima mosalanga na kopesa yo maboko. C'est un esprit de sacrifice, un esprit de prière. Maman Mouila zalaki ko sambela na kolemba te. Toka matankoko kinzembo toujours ko sambela yango na pe bazali ko pesa poison mbala na mbala. Elle a fait plus de 9 ans pour être akufa kaka na poison pour na nini. Elle priait tout moment. Maman kinzembo. Elle était forte. Pour na nini na mabondeli à tout moment maman kinzembo. Tozali pe na sanza oyo ya juillet le 2 avril ezala mama kempa vita ezala mama muyo ba mama oyo nyonso ba longaki na musala na nzambe bazalaki toujours na mabonde moyo distraire ezalité toujours dans la prière. Yangwana Esaïe a prévenir biso depuis Esaïe je crois chapitre 62 verset 7. Esaïe a lobi bino baye bozali ko rappeler souvenir ya Yerusalem. Botika nzambe tranquillité, bo pesa ye repoter. Bo sala bozala kaka na kotungisa ye bozala kaka na ko pene na ye simbisi ndenge ya lobaki na ba jeune kibati pene
kaka kibati asengi boye bopesi alemba te kibati bozala kaka na ye mpo na nini mpo akomisa Yelusaleme ekoma mboka ya nkembo mpo na mabota manso bakoya awa engebene liloba ya papa ki mango depuis 1921 ete bokoya mabota manso ya bokili bobimba awa na Yelusaleme yango wana pe tata molio monsanto papa Simon Kimbango kianga na lobi kibati beaucoup kotika tranquillité alemate à tout moment il faut musala et salama longa oebiso apesa na délai il faut le 12 octobre et si là toko tike tranquillité asengi tracteur asengi mutuka asengi biloko wana kibati toko tike tranquillité c'est Esaïe qui a prévenu Esaïe 62 verset 7 botika ye tenté pour akomisa Yelusaleme elika ya mabota manche pour na Yelusaleme batu bakozwa mapamboli tozali kotonga Yelusaleme mpete bo to pambolama yango depuis Apocalypse 21 verset 2 à 6 biso tozali kotonga mpo apangwisa mpisoli na miso na biso akausa yango na mapamboli et na mapamboli yango totonga Yelusaleme tozala kibati mpo ete tolonga tozwa mapamboli pasi ya moto mwendo esila engebene ye moko nkoloisi na boyena ya mibale papa dialonga na lobaki soki botongi Yelusaleme te pasi na bino kosila te donc Yelusaleme na nkebo na misalo oyo nyonso bato bazali komona batracteur baza komona banani bazimbisi c'est normal Apocalypse 13 verset 5 à 6 batioli batuki bakozala et où c'est parmi bato mwindo Apocalypse 13 verset 5 à 7 liseke ekobana kaka kotuka kochola kofinga nzambe pona nini bolemba mais bolemba te parce que mapamo ezali epai na bino biso nde tozalaki baum biso nde toza kotonga Yelusaleme na sika nzambe apangwisa mpisoli na biso na patience na kosenzela na mabondeli na makasi tolemba te po elonga ezali epai na biso obanaki mosala komisa yango na suka nzambe apambola yo na kombo na tata mwana tata molio mosantu. Merci papa pasteur. Papa Sylvain. Na kombo na tata mwana pe molio mosantu. Merci papa pona maloba ndenge boyokanaki na papa Mfumalongo papa Simon Kimbango kiangane pona kopesa biso ba passage oyo pona komeka kolimbola to ko interpréter papa obandi na fête ya lelo to événement ya lelo le 26 juillet na 1963 ndenge olobi yango pe ndenge révérend Mabengo Fostate biso malamu ezalaki création de l'école de formation biblique Yankamba, conformément à la prophétie de Maman Mwilu, le 12 avril 1959. Et en 1963, le accomplissement de Bokokisia et la Kaya Maman Mwilu et Kokisami. Lelo, effectivement, école de formation biblique Yankamba, et ils ont formé Bateau Belé. Nyonso wana ezali kopesa biso esengo nyonso wana ezopesa biso bakimbangise kondima tala mama Mwilu asakoli le 12 avril 1959 ke awa na nkamba na bambula mikolo ezali koya ete elo monene ya liloba na nzambe ekotongama to ekosalema mpe bato ya mokili mobima bakoya koyekola liloba na nzambe awa lelo bato bazowuta poto Amerike baprovince banation tozali koya koyekola liloba na nzambe awa Bible pe kimbangisme to bokoko ya tata Simon Kimbango. Donc pour dire que tozala nesengo eloko wana ezomatisa pe kondima na biso ke tala na 12 avril 59 mama Mwilu asakoli pe ye kokokisama. Donc tokoko benga ye pe prophétesse pour selon Jérémie 28 verset 9 soki na bosanité soki moto asakoli likambo pe kokisami
elingi koloba ete message na ye ewuti epa na Nzambe. Donc mama Mwilu asakoli mpe ekokisami. Ebongo ebele papa Simon Kimbangu asakolaki. Oyo ebele bamvoala basakolaki. Oyo lelo papa Simon Kimbangu kyanga nazo sakola. Tozala na kondima ekokokisama kaka. Yango toyika mpiko, to cede na ba distraction te. Leson yango papa pe aye kolobake na date yango ya lelo, lancement officiel ya cadeau phare ya biso banganga Nzambe oya pesa ki bakarto to bandaki le 12 avril 59 ekosala malelo na Nkamba na 16 international. Papa lobi na biso ke ezali lokumu tozali kopesa na mama Mwilu. Donc nganga Nzambe soko zala ko comprendre te sikoyo comprendre. Yo moto tanga na école biblique soko zala ko comprendre te lelo comprendre ke tango pesi mbongo na yo ozali kopesa lokumu na mama Mwilu. Tango négligé, c'est-à-dire ozali un grand liboso ya mama Mwilu oya fongola kinzela ya biso to koma banganga Nzambe. Leson ya mibale papa apesi biso nzete oyo ezalaka na mbuma ya malamu to ya kotela yango nde babwakaka banzete to mabanga. E Révérend Kabemba tangi pe interpretango malamu nzete tokoki kokokisa yango na Lingomba lokola église kimbangiste. Mbuma ya kotela to ya malamu ndenga lobi ezali bakonzi bayo bazana autorité bazali kokamba papa Simon Kimbangu kyangana ba conseiller direct na ye bango nyonso mbuma ya kotela e bazali exposé po mbuma ya kotela ezalaka toujours exposé ezala moleki nzela ezala nani abambaka mabanga po azwa kaka mbuma wana. E na kotala oyo ba papa bazana ngo ya motoya ya molimo satana ko kozala ne sengote ako msala ba montage ba critique négative o ezanga ntina ya lokuta e pona ko décourager biso bandimi e mbuma ya mobeso ezali biso bandimi e tango babambaka nzete na mbuma ya kotela parfois ezwamaka te bakozwa yango te mbuma ya kotela etikali e mingi ekweyaka ndenge papa alobi parfois di mbuma ya mobeso ekwei me baza koluka mbuma kotela critique parfois bakosala montage kotuka kofinga papa ekondima ezokita ya biso bandimi yango papa sengi na biso tozala makasi na mabondeli. Soki tozali makasi na mabondeli toko resiste na batentation nyonso wana toko longa mungu na satana toko yeba kososola mabe na malamu likambo yo na yebi nanga mozindo nango te nazala keba nazala na bareserve me oyo azana bososolité de serment te ake ngulungulu azotalaka forme me fond azoyeba te ake koya na libulu yango papa sengi na biso bandimi kimbangiste na mokili mobimba tozala mayele pe tozala makasi na mabondeli po mabondeli ezali kopesa biso resistance ezopesa biso makasi kolonga tentation to komekama soki yo mondimi nga mondimi toza faible na mabondeli tokokweyisama mnoki ndenge nzembo lingoma na biso eyembaka vosumu ndikwiza losambilanga tango lisumu ezoya tentation ezoya bobondelaka yango papa rekomande biso mokolo manelo e prière to mabondeli ezopesa biso discernement bososoli ezopesa biso kondima ata mopepe ya ndenge nini kondima na biso etikali kaka ngwi biso kaka nsima ya papa Simon Kimbangu kyangana mabondeli ezopesa biso elikya to espérance to espoir ke oyo batata balaka yekokokisama mpe tokozwa yango tokolanda te oyo bato bazali kolobaloba mpona kokwesa kondima na biso yango batata bamama toyika mpiko ndenge papa lobi na mabondeli tozala makasi na mabondeli ndenge badetail epesamaki na veille ya fete le 17 juillet oyo ya retraite spirituelle mpe ya koreki nyonso wana eyaki po ete lingomba ekoma boye grâce na basacrifice baretraite wana yango tomonanaka ebele na losambo ya ntongo na baselile na baparoise na biso torespektaka bangonga mabondeli ba 10h 12h 15h toyebi basoirée spirituelle babeko ya baparoise bamayele nyonso papa azopesa biso ya mabondeli mpo toresiste na batentation torespekte yango mpe papa asengi biso misala
tozala makasi na misala po balobi pe na Jacques 2 verset 14 pe verset 20 kondima oyo ezangi misala ezali ya kokufa. La foi sans œuvre est morte. Ya solo tondimeli tata nzambe nkoso molimo santo, tondimeli tata Simon Kimbangu, papa Simon Kimbangu kianganike ye molimo santo, mais soki ba preuve ya kondima na biso ezali te, donc wana ezali lukuta. Yango tozala makasi na misala bakoyeba ke ya solo tozali bandimi ya papa na misala. Papa sengi biso tomatisa misala oyo nyonso azosenga biso, ezala bansintsani, ezala bilanga, ezala sengi biso eloko songolo pakala lokola ndenge papa alobi na biso banganga nzambe 3 piquet nganga nzambe alingi papa tosaka papa akopesa po ete resuite ezala lokumu ya papa mapamboli ya biso. Ndenge pe balobi na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 Saint Paul azopesa malendisi lelo papa Simon Kimbangu kianga na lendisi biso tozala makasi pe lobi nini na français courant balobi ainsi mes frères bien-aimés soyez fermes inébranlables travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Bandeko kati na nkolo bakroya kimbangis bana papa balingami na ye toyika mpiko pe tozala makasi, c'est-à-dire kondima na biso ninga na ta inébranlable ata mipepe ya ndenge nini eye ata bakritique ata kotuka ata masengenya kondima na biso elenda sima ya papa Simon Kimbangu kiangani tosala bolamu likolo ya bolamu po ete mosala nyonso tozali kosala pasi nyonso tozali komona na kombo ya nkolo na kombo ya papa Simon Kimbangu ekokende pamba te na misala yango lokumu ezopesamela na lingomba. Tolandaki papa Armel mokolo papa apesaki tracteur oyo koreki apesaki emarkaki nga makasi. Papa ke na Braza asengi audience na président ayebisi korelanse misala ya konzolo ndenge papa diangenda tikaki nde tango ekoki mpona kobanda preda tuni botuna papa lobi asengi nini topesa nini soki biso toza lokoso ya mbongo mbele tosalaki badevi mbele topesaki me papa lobi na ye kaka kosenga nzela biso tokosala otali tala vision ya bapapa elelolo tozali kosala na effort ya biso bakimbangisi biloko ezouta nkamba papa mbenza azotina na ordre ya papa tala lokumu ndenge epesamili na Braza ebake koteka koexpose biloko yango tina France te lokumu ya nkamba lokumu ya lingomba kimbangisi ezali komata. Tala makambo bapapa bazali koluka epa na biso yango batata pe bamama na misalo tozali kosala yango église kimbangisi ezali prix de moderne na mokili mobimba même na conseil na congrès d'Accra kuna na Ghana babengaki bakonzi ya mangomba nyonso ba confession religieuse na 1977 et bapesaki moratoire, c'est-à-dire bapesi bango mwa tango mangomba ya Afrique na quelque temps tokosuspendre ba aide nyonso topesaka na bino bolanda exemple ya église kimbangisi. Et l'église Kimbangisi était pris de paradigmes, de modèles. Balobi nini? L'église Kimbangisi c'est une église qui s'évangélise elle-même, qui s'administre elle-même et qui pourvoit elle-même à ses besoins. Tala lokumu na mangomba nyonso lingomba Kimbangisi bimi modèle yango nde bapapa bazali koluka yango tolemba te toyika mpiko tokende liboso tozala makasi na mabondeli po accompagner ba œuvre tozali kosala pe tozala makasi na misala po ete nzambe na biso asepela biso tozala mapamboli na kombo na tata mwana pe molimo santo papa na soki nano wana. Merci papa pasteur okoki kozonga na bino wana nde message pona lelo na ba chapitre nyonso batangeli biso oyo papa Simon Kimbangu kiangani apesi biso courage makasi na mabondeli na misala papa de la ville yankamba atangeli biso bikateli nyonso ndenge baoti kokatela biso na ba mouvement nyonso ba association nyonso
to négligé te na mabondeli na misala to négligé te tozala bana botosi ndenge asengeli biso yango na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana tata molimo santo amen. Bika twakubikeno moko twatonda lusia musu ye lusiku musu tutambuli kwa sedi eto wa nzambi eto munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela